Ah. Oh, my bad. Ok. Non, Lola, il faut parler, il faut qu'on solo là. Ça, c'est que Lola nous a écrit, c'est vraiment quelque chose qu'on doit aider Lola Paradis. Hein. On doit l'aider. Il faut penza bobenga, bokoma, bopesa ba conseil. Tu vois? Parce que, et là, moi, je vais dire à Lola Paradis, butu nyonso na mokili oyo tokokana te. Lola na ngai tokokana te. Ngai nazala danoise, naza identité na nga. Naza na maboko na nga. Nazaka na M na maboko na nga. M. Nga naza na M. Naza na M na maboko na nga. Tokokana te. Mutu na mutu aza na basigne ya maboko na ye. Mutu na mutu aza na personnalité na ye. Même nde bomonaka tozosala ba live botalaka bato ebele. Na minute oyo bato mosusu mpe bazosala live na bango. Bazolobela makambo afali bakoti kuna ebele. Mais bino mwa 50 oyo bo préféré to kosola makambo ya famille. Parce que ngai makambo na nga mingi na basa yango na famille. Lola s'il te plaît. Bato nyonso bakokana te. Mutu oyo ablesa yo. Ou bien viola yo, ou bien beta yo. Eza combinaison ezaki Thomas, eza Thomas. Ezali Bertin te. Eza Jacob te. Ko généraliser batu te. Ko banga te. Pesa affection na bana na yo. Zana na bango esengo. Bazo fungola confinement. Yaya, lukata mwa mbongo moka muke. Kende te na Maroc ba place a bien za kuna ba hotel moko pe ya mwa prix ya bien kende na bana no lekisa bongo bolingo sala na bolingo na bato parce que oyo basalaki yo mabe na vie eza bango te oyo yosko ozobanga kopesa affection eza bango te ngai pena nasalaka bongo ngai na traitaka yongo pasi mosusu bazalaka ngai soka mobali asali ye mabe alingi su mibali te ngai te o ngai te bino bomona te nasala live together nga te o nga ta mobali nga nayesa bino verité mokolo mosusu mpe bomona nayebisi bino nakomi na mobali mosusu bokamwa mpe te oyo akamwa na etali ye o boyoki etali yo soki yo bablesa na mobali moko koma kobanga olingi su mibali te wana ezalaki Jean nga sikoyo nakomi na Jacob mama bino solitude ngako tolingaka makambo ya solitude wana te bandeko solitude eza mabe soki oza na mutu okobanda okanisa mingi te mutu ala yeli omwa auti na mosala ye na lisolo na ye mosala omwa au travail comme ça nga mpe nauti na ye comme ça yo banda ofandaki ka Miriam yo nano osubi to kolata na couche ofandi elada nosi mikolo azokota balive te na suba na nga ta ndenge Miriam aozoloba ya mwasi mikolo azokota live te na otala ndenge nga nasepelaka na bango mibale ok eza mpe problème te nakende ka pa hm natalaka bona sani Myriam nga bongo na papa te nazoloba vérité moi je vous dis ce qui est dans mon cœur moi je ne peux pas papa nanga kufa déjà mobali nanga ce n'est pas mon père bino so mibali na bino baza ba papa na bino ngai mobali nanga ce n'est pas mon père est déjà décédé son nom c'est Banzao mon mari c'est le papa de mes enfants ce n'est pas mon papa Maroc te te confinement ezosila nango te corona ezokende o biso kutu tokomi na ba zéro mora nzambe akomosala boza delika te ke confinement ezosila. Je sais pas, je me sentais pas bien dans ma peau en fait. C'est comme si j'avais un grand vide que personne ne pouvait combler. Ya. Merci na Lova boy, merci na conseil kitoko opesi biso bandeko na nga fo bozwaka bana na bino bandeko bomoni nga te nayesi mwana na nga moto apesi lisolo oyo je vous dis soki nga na osolo na mwana nga liboso na botie trop jeune
bokondima kuteka mwana nga ngata kopi na opesa mwana ngai no bisaila nga boy pire master mwana nga za camarade nazala nga na kutu na camarade te so na yoki nazangi ka na minute nazangi na nga mo en tout cas na loba pe nzambe merci abala mundele moko ba mindele wana ba Italie wana bazaka bien bazalo kwa baluba balinga ba famille wana pe mobali na ye pa bengi mama na bango wana nga pe na ye kolo toza oswana biso na sololi mama bana na yo ba camarade na yo bana na yo ba camarade no bana no ko baza ba camarade bana no baza yo ti bana na yo bazali yo mwana na aza yo muto meme na libumo bimisi ye kaka mais aza yo faut kozanda ye kosepela bandeko nga nazalaka bongo te nga nalingi mobali na nga mingi me soki mobali ya bacongolais soki akoto olingi ye soki oyo aluli ne mutu mosu akei na ye siko nasani ngai nayi na bato nyonso na mokili no bandeko nga mama na biso alobaka na biso ndenge wana makambo akopesa confiance na mutu ya mokili 100% te nga makambo na yosa bino mobali na ngai yebi nga napesaka mobali na nga 100% confiance te o po mama biso alobaki soki mobali ngai alandaka mama ya biso mobali afungoli porte akei aza su ya yo te o tyoeka na maboko ya nzambe soki akoti olobi merci mobali na ngai ye o bango basi ebele na bapoto ya bozozwa batension bozobela confiance eleki nga mobali na nga koki kotrompe nga te nga mobali na nga koki kotrahir ngai te nga mobali na nga aza boye aza mutu akomi kotrompe yo akomi kotrompe yo ata na mwasi te akoko trompe yo mpe te na likambo mosusu lola paradis ekoya kaka na sule baoba malembe lelo ezaka ebandeli ya ekoya nango kobanga te ekoya nango deja na butwa lelo ka ndenge deja olobi phrase wana lola ngai deja affection eye nango na kombo na Yesu deja eye ok boyoka mwana biso mwana biso kitoko mwana waza kitoko makasi soki penza nazaka pembeni na yo ntango ozali mwana que personne ne pouvait combler. Et à chaque fois que mon père me tapait à cause de mes bulletins, en fait, qu'est-ce qui arrivait? C'est là que j'ai commencé à passer justement à l'acte dans les tentatives de suicide. Donc, je commençais à rechercher sur Internet quelle est la méthode pour mourir, en fait, quelle est la méthode la plus efficace et qu'est-ce qui n'allait pas me faire mal, parce que j'aimais pas trop me faire du mal, me couper les veines, bien que parfois j'essayais de me tailler les veines quand parfois j'avais mal, j'essayais de me couper avec des couteaux et tout ça, alors je me tapais toute seule, parfois je me donnais des... Maman et moi nakomi komibeta baku akomi koluka bavena mikata lobi bandoko sale pasi soki abandi kotanga na internet manière nini moto akoki kokufa facilement nyonso wana ka mpo na mwasi ya papa bandeko na biso mibali bolamuka ko so oza digne kozala papa te n'allez pas kobota partout Coup en cachette, toute seule, je disais ouais tu es bête, tu sers à rien, tu es bête. Et parfois je me donnais des coups de poing, parfois je me tirais les cheveux. Et c'est là que j'ai commencé à prendre des comprimés en cachette de mes parents. Je prenais plusieurs comprimés, en fait, je prenais plusieurs comprimés d'un coup. Et je m'en rappelle, en fait, à chaque fois que je prenais plusieurs comprimés d'un coup, ce qui se passait, c'est que j'avais toujours envie de dormir. Donc j'allais dormir et 5 heures après, je me réveillais en sueur et c'est là en fait que je réalisais que j'étais encore vivante. Et mes parents ne se rendaient compte de rien. Hein. Ma nouvelle belle-mère et mon père ne se rendaient compte de rien du tout et ils étaient bandeko na ngai tokende nano ma belle, ma chérie Lola Paradis ou fête anniversaire no karaté. Lola Paradis, je vais te dire quelque chose. Ce que tu donnes à tes enfants, c'est déjà assez. C'est beaucoup. Tu t'imagines pas. Tu peux pas, on peut savoir sous plus t'es. Donc, crois-moi, ce que tu donnes à tes enfants est coquille, et donc tu es belé. Un jour, demande à tes enfants, le bana bango, boso s'inquiéter na nini, est-ce que bosse pelaka? Bande ko tout na rappel bana na biso. Tout na rappel bana na biso. Bo tout na te.
est-ce que vraiment naza digne aux maman abino? Est-ce que vous sepela nanga? Et l'eau qu'on dit bon mona qu'il faut changer. Et là la paradis tout na. Tous en congé. Il y a 2 semaines à Pâques. Et ça que tu peux rendre bien. On dit ah bah nanga to comme une Pâques. Nana likamona lina yeba. Et l'eau qu'on nini. Mutu nyonso vraiment. Bande onanga. Tant on te prochainement. On a retourné à la question. Boyem Sabiso, qu'est-ce que les enfants ils ont dit pour toi? Quoi qu'on s'abisoté. Ok? Moi, petit devoir, beaucoup na cahier d'absolu devoir. Ça fait bien. Moi, je vais amener ma mission comme ça. On va tous souvent parler de la famille, des choses comme ça. T'as la bilo qu'on boye, tous qu'on découvre que ils ont des petits soucis. Ah, ma fille chérie, gala, grâce, gros bisous. Ils ont des petits soucis. Oh, ils ont le paradis, ça c'est rien. Tu vois, c'est minimiser. Tu sais, tu ne peux pas les donner plus. Non. Les restes que toi, tu ne peux pas les donner, c'est Dieu qui va les donner. C'est pas toi. Nous, on est limité. Regarde quand on dort, Lola, tant que là, la kanabutu. Moi, je dors. Alarme, la musanga. Oui, allô? Ouais, bonjour. Pasteur Naza na live. Vous avez la live? Oui, Naza na live. Ok, on va intervenir. On va intervenir. Oui. On commence zelanga mukie kaka mukie na silisa phrase et loko etikali ka 3 minutes. Bon, on a benga ouais. On a changer fréquence. Okay, à tout à l'heure, merci. Ok. Ok. Aussi les samots parce que ils ont le téléphone. Et tout, ils étaient au salon, alors que dans la chambre là-bas, la fille elle tu sais que déjà oyo likambo mutu nyonso to alobaki na linga bana nanga cela veut dire kopesa bango nyonso yo ko kopesa limite oyo yo moni kokoki te yeba ke nzambe nda opesa bango mpona okoka te omoni eza nzambe mutu atikali po te mutu olalaka oleli nawe oleli kuna oyeba nanga kuteke nazala na bana soki seti yo soki bamosusu baza na nord na sud na este na weste nayebi te nalali alarme mutu ezolamusanga donc reste wana etikali nzambe nde mutu asalaka omoni donc ilola na ngai je comprends soki yo ozwaki amour ta mosusu ya mama te ya papa te ya mutu te ta mosusu okanisaki amour yango ezalaka soki ndenge nini ke ya monene non kaka oyo ozopesa bana no bango yango mpe ka biso na mosusu tozwa nga mpe ndenge nafandi boye je dis même à mes enfants nga nazwa amour à papa te moi je vais vous dire la vérité nga nakoli na papa na biso te nga ti nazokola mama na biso papa na biso déjà koma na mwasa muyombe bandoko elia na ye kuna tolandalanda ye kaka mpona oyebi kaka bale 20 boye pa bolandi bokesa mbongo na bino ya musa parce que bando futa biso bambongo ayant droit nakoli na ye te nazalanga toujours na mama na baya na ngai bon j'étais aussi la fille gâtée moi na suka tout et tout mais nakoli natikala mpe kozala na souci nango te en tout cas Dieu merci nga na motu na nga et puis sikoyo bandeko boyebi nini te tokomi na 3e humanité tozalaki na groupe de 6 tozalaki bato anoloba toza basibling na groupe de 6 wana tozalaki na fille moko mama bango azalaki akufa ngai nazalaki na papa na ndako te les 4 wana bazalaki na baparents. Tu sais quoi, on tolobi, tolobi, dans notre groupe, personne va venir ici, abeta masolo, oh maman nanga sala kinga boye, maman nanga sombela kinga, tobima kina maman nanga. Non, parce que Janine n'a pas se mbote belé, Janine Bolondonga, papa nae, azala, maman nae azaki, akufa. Là, ngai balobi, azarana papa te, papa nanga azara na batadi. Donc, makampe kwa ko beta mama solo ate, papa nangai, te. C'était un groupe beaucoup formidable. Pendant les années, donc, solo, bien sûr, il y avait quelques temps aussi, Moutako lancé, que ah bon, mais pas tout comme ça, on est que maman, papa, te. Donc, toi, donc, maman solo na biso. C'était vraiment bien, tu vois. Donc, ne crois pas que ma soeur Lola, comme tu as manqué quelque chose des parents,
ozokanisa ke ozopesa bana na yo eza moke te ekoki eza ebele kutu parce que je sais que toi kutu okopesa so plus ke nga te mosusu yo kutu nano zipola na mwana obata te me nga na beta na bambata tu vois na matisa mongongo na ganga donc sepela zala na esengo oza na eloko opesa bango so plus te ok tozosisa na mwana biso pasteur na biso alinga intervenir et tout, et ils étaient au salon, alors que dans la chambre là-bas, la fille, elle est en train de se tenter. Donc, moi, na biso alobi ke tangu wana azaki na ba internat, tanga ye ko zonga asali mo ba classe na ye ba infirmière ba biloko wana, papa na ye ba kabwanaki na mama wana. Mais mama oyo ayaki na ye na motema bien, mais ye na mutu na ye atikala nango. Donc, amaneka ko se tenter ka komi boma. Parce que sikoyo c'est le Satan. Qui place na kati ya mwana wana. Moi je trouve que la maman là a envoûtaki mwana oyo. Amonaki mwana aza na destination destiné balobaka ya bien amonaki ayebaki déjà kotanga étoile na ye. Alors alingaki abebisa mwana oyo. Lokola kokaki te yango envoûté ye mwana sikoyo bandi koyoka ba mingongo kaza kitoko te aza mabe aza zoba aza boye azotante amiboma entre temps papa na ye na mama oyo mibala ya papa na ye kozwa en tout cas babandeki koyeba te ke ye alingi amiboma kwa Tous ils étaient au salon, alors que dans la chambre là-bas, la fille, elle est en train de se tenter de se suicider. Et je me réveillais comme ça en sueur et je comprenais que la tentative avait échoué. Et j'avais répété ça à plusieurs reprises. J'ai fait plus de 10 tentatives de suicide dans ma vie en cachette de mes parents. Plus de 10 tentatives de suicide. Je suis passée par l'eau de Javel, j'ai essayé l'eau de Javel, j'ai essayé les liquides vaisselle, il faut avaler le liquide vaisselle, comme ça quand ça va faire des bulles dans ta gorge et tout ça, ça pourrait t'arrêter la respiration. Je l'ai fait, j'ai fait les médicaments, les comprimés, j'en ai pris je sais pas combien et j'étais toujours en vie en fait et c'est là que j'ai commencé à grandir. C'est là que j'ai commencé à grandir, à mes 19 ans. Et à partir de mes 19 ans jusqu'à mes 21 ans, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aussi aux hommes. J'ai commencé vraiment à rentrer dans des relations et tout ça. Et j'ai perdu ma virginité. Et j'ai commencé... Voilà. Bandeko histoire esukelaki ngai kapo. Alobi ayako perdre virginité na yeo. Soki esukelaki wapi. Soki azape sko wapi sweetie. Ok, la samba, oui, c'est oui. Voilà. Ok. Bandeko na ngai, histoire oyo, eza histoire a bien, ememi pe bisoto kende pe. Ok. Bomonde na pemi, c'est triste. Bozela na bima awa. Pona to kota, siko ezala pe Bluetooth awa. To kango, to fungola kuto. Nani elonga oyebi nayebi te soki pe ezala bino pe bozalaka bongo boyebi ngai ko nango ngai pe nazalaka ndenge wana nalinga te napesa mutu ata mutu aza na mawa nakoka te na transmettre ye mawa nalata mawa na bando yebisa ya mawa c'est triste ya solo eza pasi non ngai so naza na mawa boye olobela nga suba makambu mawa bobaki donc epesa nga notre mawa lisusu koleka te. Donc il faut ko changer mutu kolakisa mutu keza elote ate eloko ngo eza ozomona ngo keza makasi me mema mutu ke eloko wana eza nango elote eza nango eloko te. La vie et la mort appartient à Dieu. Nzambe ye moko ayebaka ndepona ni alekisaka biso bongo emso alingaki ke lola lekaka na nzela wana mpona abando teya mpe bato ke nzela wana mpe ezalaka ke okokufa na yo mpe te okobima na yo mpe okosurmonte yango mpe bamosusu neti fille oyo azoya siko koyebisa bato ke bomiboma na bino te. Merci patience. Bomiboma na bino te
ngai kutu na tata 10 fois na miboma kutu me nazokufa na nga pe te lelo pe nakomi na nga mutu bomoni mpe asali maquillage na ye atie mpe baperiki na ye donc eza passé so tolobi tofungula mitema mutu nyonso aza na passé ngai kutu ta moso na bino na bino na bino afungula motema na bayaya na ngai na bana bayaya na ngai mosu mpe baolobisanga te moi j'étais même tenté baviole ngai na mobali ya yaya na nga il est vivant il est en Belgique des fois aya koviole ngai akoviole nani ngai na tele na bi ngai biyaka lisusu mbalo na asi kozwa bambate mutu ye moka bima tala mutu me sikoyo nasali nalinga mibali te ubie nalinga mobali te parce que ye bato mosusu balataka yango akomi mibali te wana ezalaki ye otika baje ozanga moto akosolola naye ne j'adore na motema mbote ebele mbanza sanda mbote ebele mbanza sanda oye reta bozela paster ntango akobenga nde bokocomprendre lisolo bozela pardona ciao ok bozela eza wapi yango on bozela tochango bonsoir j'adore ok et connecté voilà ok bon avant tobenga pasteur na biso tosala récapitulatif ya moke mpona likambo oyo yango mpe ozomona atuka toza na ndeko na biso elonga alobi aleka na situation oyo toza na bandeko na biso mpe nani mama na biso Lola Paradis mama deja kutu Lola Paradis zala na esengo mpona yo biso na kutu okomi na biso na Lola te mais yo ozaka deja na yo na Lola deja donc fo ozala moto akosepela donc j'adore ba bisou ebele mère double ba yo yango wana kamata bisou donc ndeko na mwana na biso oyo awuti kotémoigner oyo mwana biso bino so bomoni ye awuti kotémoigner mwana kitoko vraiment mwana moko kitoko makasi wapi mwana yango susu abongi non moni suta mwana biso kitoko awuti kotémoigner tosepeli makasi non moni su wapi yeyo posé. Et voilà, donc je vais un peu sauter. Et puis mon père. Et voilà, donc je vais un peu sauter. Et puis mon père est venu. Et voilà, donc je vais un peu sauter. Et puis mon père est venu en Afrique. Donc donc moi na biso yeyo oya kitoko oyo donc ba faire souffrir ye na ndenga osakana te. Oh Patrick Mobutu bambote ebele boboni mwana ya kitoko a souffrir abotami mama na ya kufi papa na ye akezwa ye na Congo ayende ye na poto baye kobenga mama prophétesse yango wana topesaka na bamakambo ya boye tolobaka na Jeff Ifonge bambote ebele esika azali nzambe abatelelaka ngai grand frère na ngai ndeko na ngai yaya na ngai leki na ngai nyonso mpo na biso na communauté ngai na mpenza nalobaka Jeff Ifonge nzambe abatela ye parce que so tolandeki mate ya Jeff Ifonge ke tosambela biso moko ta mosusu na kati ya ndako sans kokipe na bapaster mbelele mosusu mwana alingaka nyokwama te bake kozwa mama prophétesse aye kobikula mpo ani kobikula bana mama wana te parce que yaza na ndoki abande kolala chambre moko na bana mama wana bango baza na ndoki te mwana oyo ndoki ntango bakangika mwana oyo ndoki mama wana maratra mwana bandi koka kolota mwana koma kofinga chaque weekend kobeta na talon ya songe ya sapato aboma ye kaka bakei na ye pa ya nani mama prophétesse abikuli alongoli kindoki te bazwi mwana na biso kitoko bakei na ye pa ya basango bakesala ye kombo wana bozoyoka wana soki nini wana balobi o délivrance pa basango
alors tant que sali délivrance c'est pas basango kindo kesilité baba niko ke kotikela ba taku de prière chaque jour kombelisa huile d'olive si bokoya koboma na mwana miso nde bazwi mwana baketia une internat kuna nde mwana mwana kilo kwa délivrance mais lokola déjà yokaki na mutune ke azalaka ndoki vi na ye mobimba kola balobaka azalaka ndoki ye mutu aboma mama na ye pa azalaki ndoki yaya mwasi oyo kuti na libala te ozosala zuwa ti yango bazuwa oyo bakongolais ezala so na valeur te bokoma osala bazuwa ti na mutu akufa oyiki bokamusa nge mutu mpenza akufi na yo mbanda no akufa na ye ozosala ezuwa no baboya alobi nakata yango kaka exorcisme elengi makasi na biso batolo badanois somi mikolo ebele kamata bizu merci elonga nanga yango wana omoni mwana oyo asali tentative 10 fois akata bavene amela basavon amela bajavel eske mboesta mosusu sante mpe eza esu malamu te pamela bambote ebele yaya botika mitema mabe bokola mwana mama lekino malamu mwana mama kulutuno malamu bokola mbanda na mwana mbanda aza innocent ti mwana bato asengaki abotama te yaya pardon ok telefone efungwami na baoyo balingi bacontribue tokotisa paster Allô? Oui, allô, pasteur, tozoyoka yo. Apesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu, hein? Apesi bino nyonso mbote. Merci beaucoup, vraiment, ça fait longtemps to kutani. Lelo nde naaki na émission moko babengani nga nde la moni awa nafiki émission na Lukio. Na tali mpe namoni makambo ya bamaratre wana makambo ya bamaratre. Ok, loko na nga naloba boye makambo ya bamaratre ya konyokola bana makambo wana eza ebele eza na monde entier bato ebele baza bavictime eloko wana baza mpe na silence bamaratre mpe bazosouffrir mpona bana bazali bana mpe bazosouffrir mpona bamaratre bazali. Alors, makambo wana soki ezosalama ndenge wana epuis soki esalamaka ndenge wana moto oyo aza na tort eza kaka motu moko eza kaka papa. Bravo. Papa kaka motu ala tort. C'est-à-dire quoi? Soki par exemple yo mobali obala obota ozwi mwasi mosusu yo moka ndenge oyeba ndenge nini osala po mwasi wana na bana bazala malamu. Soki osali kaka erreur mwasi wana ozo autorité akobebisela o bana. Donc akobebisela o bana. Donc soki omoni ka wana esalami donc okende mosika te condamné papa mbala moko donc papa nde aza na erreur. Donc, soki omoni mususu eza bana bao souffrir, mais namoni na ka mususu basi te ebele bazo souffrir. Na mibali oyo babota, abota na ye, oke bala mobali oyo abota, azala bana bazala kuna to bazala pa mobali te, mais mwasi akomi pe ko souffrir. Marata komo souffrir pour mobali wana azana bana bakomi ko maltraiter maratre ou mobali asali erreur alakisi bolingo plus na bana marata komo souffrir. Pourquoi na lobi eza mobali nde mutu aza maître ya problème wana. C'est-à-dire
eloko ni mobali akoki kosala soki par exemple abota mwasi aye oza na bana soki olingi bana no basouffrir te sala ke mama wana adopte bana wana c'est-à-dire mwasi ozwi adopte bana na yo donc c'est-à-dire mpona ye bana wana bakoma lokola bana na ye ata mwasi wana aza na bana na ye me bana oyo yo mobali mwasi aye kokuta na ndako mobali il faut travailler ke bana wana babanobenga mama babosana si faut si possible ata baza na mama na bango me bamona ye lokola mama leki na biso bamona ye lokola aza parti ya famille na biso alors nyonso wana ekodépendre kaka na politique ya mobali ndenge mobali akosala po mwasi wana adopte bana na ye de façon ke makambo ezala malamu tomonana na mokili meme moto azwi bana ya adoption obota te obi obota na yo obakisi bana mosusu adopte bana na libanda bana na bayebi yo te me baye na ndako bafandi bien pourquoi bafandi bien pourquoi cohabitation eza entre bana na wana bana adoption eza politique nde omemeli bango comprendre donc soki mobali olakisi na mwasi olobi olakisa na mwasi lobano papa olobi olakisa otie olakisi na mwasi kolingi ye mingi ke bana eza vraiment mabe oyebi parce que basi mosusu mpe bayaka na libala bayaka mpe na bakisi basi mosusu aye na libala aye na bakisi surtout na bandeko na biso mibali balingi na bango nzambe te mwasi aye na nguya moko mabe adomine yo basi mosusu bayaka mpe aza ne na kisi te mais domination kaka domination mosusu ezalaka ke toza bamikolo peut-être tozolanda yango awa domination mosusu ezalaka basi mosusu eza mpe makasi na domination sur makambo etali nzoto parce que soki par exemple mwasi mosusu na nzoto aza makasi akodomine mpe mobali alangwisi mobali na kolamba na ye ya kolamba ya kobongisa ndako na chambre tout ça ntango alangwisi mobali akozwa vertige abandi kobaele bana na ye akomi na bana na ye langage mabe pourquoi parce que mwasi wana mais mwana mwasi mpe oyo ye na libala atomoni ke mobali na yo alinga bando maltraité bana na ye likolo na yo mais faut oboya yango pourquoi parce que conséquence ekoyela yo kaka tala mama ya mwana wana tuka nango nini marate wana mwana wana alinga komiboma no mais marate suka yango bakabwani ta mwana alinga kokufa alors que marate yango mpe baumela bango te na papa bakabwani tozo comprendre donc bato mosusu bazokufa okoya koboma mwana na yo mwana na akoya kokufa likolo ya motu moko bokofanda na ye tilola te bokokabwana na bino ok pourquoi que ne sacrifie bana na yo mpona mwasi pourquoi que sacrifie peut-être mwasi na yo mpona bana donc il faut que papa aza la balance donc yango na conseillaka bato ke soki omoni ke mobali olingi kobala aza na bana et que pendant que aza na bana azolakisa peut-être na ka mosusu mobali azolakisa l'amour plus na bana nanga kobala mobala bongo te kobala mobala bongo te parce que akopesa amour na ye plus na bana ke yo mwasi alors soki opesa amour no na bana soki oza na bana basi jamais bana no ya basi baolala na mbetu na yo baolala na mbetu na yo te moto akosatisfaire yo c'est ta femme alors pourquoi donner plus amour na bana na yo ke na mwasi na yo donc il faut balancer donc soki oza na bana
sala effort bana wana surtout bana basi sala effort mwana wa mwasi akoma camarade ya mwasi naye et puis mwana mobali kolakisa pete parce que dans la marade c'est peu bazo souffrir hein il y a des marades où bazo souffrir basufara na kani so mobali aza mabe eza mibali mususu par exemple il y a ba Congo il y a ba Luba il y a ba nani attaque mes enfants bangala peut-être bakipana ba honte mungala okipe mwasi naye mais ba mususu aloba non bana nga ba osalisa nga bana nanga alors so mobali akomi na langage wana bana nanga ebongo mwasi obali epoa yo bali mwasi okomi mwana bana nanga non il faut ça l'effort que oluka harmonie de façon que ta femme a souffert pour à cause ya bana na yo yo dit que oza na posa mwasi oza na bana oyebi que oza na posa mwasi alors là ozui mwasi wana il faut ça là que non naza na bana mwasi opaye azala l'aise ozomona parce que là bato mosusu abali mwasi mais lokola mibotela amour na ye ça toujours na bana ça c'est démoniaque eza normal te ozo comprendre eza normal te même soko obala même soko pardon obota mwasi aye sika pesa ye valeur pesa mwasi wana valeur pesa mwasi no valeur et puis sala effort osala ke bana na mwasi bazala na harmonie bazala ba camarade parce que ça eloko babenga eloko eswaka ba papa na eloko eswaka ba mama parce que soko opesi oisole bana na yo conséquence ozala ndenge wana yango oyeba ke mingi baza na ba stress même na ndenge nazo bisola danazo mo ndenge tozola émission ezoleka bo ozokanga nazoko très bien papa alors nazoka yo bien naye naloba kaka bo omoni bato bazolanda nyonso wana eza na bato mosusu bazolanda yo mpo baza na bastress nazosambela nzambe asunga bango akangola bango et puis omoni makambo ya suicide ya komiboma eza na bato ebele neti mwana wana eza te ke marate moto amvutaki ye omoni situation eyelaki ye problème oyo eyelaki ye eaffectaki ye makanisi sikoyo ezala nini ntango makanisi wana esalami diable akoma oya parce que diable aprofitaka na basituation toza nango ozo comprendre so situation eza mabe abando oyelo makanisi ebando oya sala no kaka boye pour se consoler azopesa basolution pour se consoler sala kaka boye. Il y avait une femme qui m'a appelé à Bengangai na Johannesburg na bi nazoyeba yote nani apesa numéro na ngabi musicien chrétien mo Afrique du Sud mutapesi na bango nyonso baki basili africain musicien chrétien moko ayebaki napesaki ye numéro na nga na bi le problème nini abi na wamonaka anela miboma na ngai aza infirmière na mwaka anela miboma na mwaka anela miboma na obi ke na priya mpo na ye na priya mpo na ye na telefone na priya mpo ezalaki kuna telefone te na priye mpo na ye nazalaki koteya nasengi bato na eglize na yabi to priye mpo na mwasi moko aza na Johannesburg aza na problème aolingana miboma to priye le na ye kobenga ye siko ndeni te alobi siko kini ekoti naokomprendre ekute makanisi wana eutaki wana c'est-à-dire problème nyonso eyelaka biso ekopesa o susi omona susi wana makingo ebandosala pasi ntango susi wana ezoya diable akotinda o meme bandotala bafilme mabe mpo olongola susi diable akotinda oluka mwasi mpo olongola susi akotinda yo okende sala ekobo mpo olongola susi akotinda yo mela masanga mela bawiski mpo olongola susi donc bamisusu akotinda bango mibomano kaka mibomana yo kaka eza na bato ebele nga personnellement ma sœur nazoyebisa yo le Seigneur m'est témoin nakutana na bato ebele bazolinga miboma na priya mpo na bango nzambe asunga
Donc, c'est-à-dire, mutu suicide, comme bon, mais ça démoniaque. Et ça démoniaque. Mais démon a profité de la situation au coup de kanango. Donc, problème à te yé lui l'équipe n'engagé bah que ils ont la saison. Ce qui saison yé, c'est une colonne à poto. Il a dit hiver non, hiver est fini non, ni ne yé suko. Printemps ou bien spring hein, et ni ne bombé na on est ni ne yé suko. Après hiver, été. Bazo tout na bino et to comme la saison nini. Pasteur, na zona bozo kate. Bo comme na printemps, automne. Bo comme automne, ok, voilà. Dans l'automne, ok. Donc, hiver, Batoussou Balinga qui hiver, c'est pour ma lille les cas, vous comprenez? Mais ma lille en oiseau les canangos, vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, problème maté dans ma casse, n'engenato ligi problème voilà, te comme bon maté rolé, quand ils ont la saison. Hiver, ezala qui est fini là, on se retrouve comme na automne. Bateau peut aller en automne, te va zela que printemps zoya. Vous comprenez? Nini été zoya après automne. Donc, on va aller en rapport automne yangoye. Donc, pour vous dire quoi? Problème nous sommes en ango. Au sein la mabete. Comme il faut mabete parce que solution est koya nango. Là, il y a solution au qui n'a pas de boma pour rien, c'est la solution. Donc, il y a un qui que bongi salibala na ma sœur. Maman yozolandanga, papa yozolandanga, bongi salibala. Ce qui ont dit au salam, aux amarats, zonga bongi salabana, mobali na yo. Yo mobali, ce qui ont dit que on me peut saga bana langa moi si okopesa e souci batbaye bakate sozo betela lisolo na moi si na lisolo bana na yo tika oye bakate ke ndenge obomaka ye mingi baye bakate oye bakate ndenge moko kaka papa sozo la sabolingo mingi na moi si na yo asika ke bana na yo ozo bomba bana na yo babe na souci ba oye bisaote ndenge moko pe mobali soka bana langa mwasa fandiala mwasa lobe bongo nga siko soko bandi pe famille nanga ola sape mwasi na ote ke ulinga famille na yo koleka mobali mwasi na yo pe mwasi ola sa mobali pe te ke olinga ka famille na yo koleka mobali na yo. Okay, et puis le mot bien là dans notre ma sœur qui ndenge maman banaye ko yebisa yes maman on dit pourquoi maman doit sonner moi là pour la solo beti confiance oyo beti oyo moni problème yé maman zoa qui avec papa surtout que bande bona so ba yombe côté ona baza matata so azu mobala ba vous comprenez. C'est très dangereux. Donc, quand maman a eu conséquence, on a dit que non, ma fille, Keba, ou peut s'annuler nyonso na mobilité. Pourquoi? Parce que ça ma conséquence il y a vivaki. Mais on a webiso, me bali nyonso bazande mwanate, et ça me bali oyo kutuye, azana confiance mingi kolekana yo mwasi. Donc ça arrive. Donc pour dire que Mibali ya bien bazali, Mibali ya bien bazali oyoke a honorer yo a pesa yo lokumu na kufanda nayo tino okufa okabwana na liwa donc bazali. Donc yana yiko lobaka na mukuseke likambo oyo ekweli mwana oyo to pesa yango na papa. Okay. Papa wana iye mutasala ki mabetala mwana lelo akomi na ba nini oyo abesi même virginité na ye et alors que yena mwasi bakabwani c'est ça. Zambe apambola bino nyonso o baza maladi nzamba bikisa o baza na souci bolongo na souci bola na kimia yesu aza na bomoi. Merci papa. Question ezate na suki wana soki mutalingi prière asengi numéro ko pesa ezamba pambola bino apambolo. Merci l'intervention kitoko makasi penza esungi bandeko na biso ebele nzamba pambola ozongi sebele papa
ebele penza. Merci vraiment, vraiment ça fait Tosepeli longtemps makasi. vraiment na leka na émission Vraiment, kala te tozoki la chaîne. Bobena nga soute. Te nga nazala soki na bandi émission omoni en tout cas nazala kaka ntango ekoti oyo bazwi annonce bazwi. So nalobi na bando benga na comprendre te système wana na mutu na nga ezala mwana retard. Mais problème eza te. Na comprendre eza différent mais na ndemba misusu ba soka alingi na intervenir à donc ce que eza émission moko spéciale pour intervenir na luki na moni émission na moni titre wana bien na bitika na zona intervenir. Ah, c'est vraiment gentil. Merci vraiment pour ce biso makasi. Nzamba pambola bino ba. Bye bye. OK, bandeko na boza naza na ndeko mwasi na yebite soka linga intervenir abenga biso à partir de la Belgique. Voilà, toyo kandeko na biso abenga biso à partir de la Belgique, j'espère que ekati lisusu ou bien zela. Moko ezaka compliqué hein. Tu veux ou bien tu veux pas. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, la Danoise. Ouais, Naïbi la Danoise. Dans une émission. Nalandi intervention. Ok. Tozo kayo. Nalandi émission na qui comment la fille a passé situation, il y a qui intervention à pasteur. Mais mon souci est que tu vas comprendre la vérité ici côté même le pasteur qui vient de venir. N'invitez ceux qui dans la Bible il y a un serviteur de Dieu à qui on a déjà comment on a mutundoki il y a tiki situation pendant longtemps ça qui a trouvé solution. Donc le christianisme est commis donc et les autres ça va être incrédulité mais pour les pasteurs ils ne savent pas quoi faire. Ils trouvent des gens de sorciers. Or, je sais que je sais, quand je dis à mon qui fouille à Gadara, après ça dit solution Balamoko. Amen. Parce que si on prie Jésus, on croit que Jésus est plus fort que Moutouazana Kindoki, il est plus fort que Moutouazana, je ne sais pas, Bademo. Comment se fait-il, les gens jusqu'aujourd'hui, ils ont trouvé Bana Bandoki, et le pasteur n'arrive toujours pas à donner les solutions. Et cela crée des divisions dans des familles. Et les gens continuent toujours à aller vers ces pasteurs. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Quand est-ce que ils vont... Je ne sais pas. Le pasteur a eu qu'à intervenir. Après, c'est tant l'explication moulaï. Mais s'il trouve quelqu'un est malade, n'est-ce pas, la solution doit être rapide. Parce que le Dieu est plus puissant. La plupart des pasteurs qui ont beaucoup prophètes à Pussi, moi, alors quel Dieu que les gens prient? Moi, je comprends pas ces gens ici, je comprends pas ces pasteurs ici. Et bon, je sais pas, bon, comme ça, incrédulité n'a niveau ni. Je sais pas, donc. Lequel pasteur Mogo ou un soit exemple Mogo la Bible ou les qui soit apôtre bien mouvement dans ensemble la zambe allez bah il est kaya kindoki azua qui ont famille trouver solution dans la Bible na tenir bataille ta mutbagène tonini afin de compte ce kindoki au pays ben ce que l'oué vraiment le pasteur qui intervient faut me poser ma question Anna il lit la Bible Jésus a le Bible pour ceux qui besoin de là où collègue on a la salle. Mais est-ce qu'il y a déjà un pasteur où il y a ici à salut collègue écoute ces pasteurs ici il faut que va cesser de blaguer là-bas les sources peut bandimi les sources surtout bino ba maman bino vous créez une inimitié dans la famille beaucoup de boyers jeunes avec 48 jours jeunes
ok, vous avez aussi la raté. Quand est-ce que les gens vont se réveiller? Mboke zo ko robongate likolo makambo ko sambela oyo. Et bien si ma famille est belée, papa. Moi je sais pas si je pasteur mon beau pose abona ba question ko. Pasteur a yebo solo l'année dit vraiment bien azo bible na ye. A fait sa place nini na kaya mwana oyo. Pas fait ça exemple moi na bible o Isaac, ye pasteur a yebo intervenir. Il y a eu une situation, on a rencontré quand les solos dans les colos. Et dans la famille, mon robot, balobagi soi-disant, moi, c'est le soi-disant, papa naïe, à l'andoki. Baké pas pasteur. Au bout pasteur, bani ko bimisa basilabi, ça bani ko fait sa formation pour atteindre. Est-ce que quand oyo ezo se référer dans situation, azo meka ko identifier situation, ba betelier papa zandoki. Na selon basilabis, mais moi je me suis dit, mais quelle sorte de Dieu oyo ayela na basilabis, ou banda ko luka ko identifier. Quand est-ce que les gens vont bakola muka? Naete combat be yakana basilabisi bongo pamba combat spirituel pe bandaka na basilabisi. Mais le pays va mal. Combien de pasteurs bazana bazo trahir batou? Moi je sais pas. Et même le papa là, moi je me demande, mon Dieu. Bon, mon intervention est à bout. Sauf qui moyen zabo tout na ba pasteur ba yela bino verset biblique o ezolo bano na kaya kindoki ezana apôtre Kinganda salela ki boye alobaki kende na famille bo isolé mwana bo sale boye bo pese bo tanse bible ala la na bible bazo so ba bible bazo tshela bana na ba coussin pona kindoki bima ya ona le bit. Bon, mais là, on tourne au pasteur. Bah, peut-être na explication na kawana. Nini faut que ça là. Nanzambe na bango ba sambe la kana. Solution zandengeni. Parce que moi je suis chrétien. Je sais que je suis chrétien dans la Bible. Mais je la peine parce que bazo comme ça va incrédule. Vous posez question au pasteur. Naka oyo nzambe bino bo sambe la ka. Qu'est-ce que ce Nzambe-là a fait? Vous Nzambe a sali quelque chose parce que moi, nana, a qu'un internat. Attention, il y a des cas, il y a bana moussous, bakoufi, likola, makamodo, Nzambe a sala quitté. Je veux prendre un exemple. Bato, est-ce que basambe la bato, basambe la rati? Bato, ya est na biso na Congo? Na Congo. Basambe la ka, église ezakuna. Sikoyo nzamba yoka kolosombo na bango te pondenge babomaka bango ba violaka bango tango nyonso na ba pasteur bango sikoyo nzambe na bango lobela bango eloko te yoka kolosombo na bango na ebite papa poser un peu ngaso na kutani pasteur mobu na osolo na tourner na makambo vraiment il faut qu'il cesse à tromper les gens to bazana posa mbongo balo bazana posa mbongo mais bakosela mbongo pa nzambe te donc cette intervention na ngeza donc Boluka ba pasteur oyo balila kokota mitoba tunandenga mabiti je sais pas la pauvre fille parce que limité kindoki combien de chèques bazale lo na kitasa ba bilisa ba kindoki et pasteur azumu tu kindoki ba bengani na famille aki akoma chèque ale pasteur peut aller le côté donc nzambe solution peut ça qui a comme tout monde na chèque c'est quelle prière moi en tout cas voilà intervention dans les agana boluka ba pasteur bo poser ba question na bon pour moi, le pasteur, il y a pas répondre à la question. À la longue, ceux qui n'ont suivi, dans le qui pasteur, moi, les tu vois là, on est en poser la question. Là, j'ai besoin sur la pasteur, on a moins pasteur à intervenir dans une singulité. Bon, la tiki kaka, donc, à qui kaka, problème est ça. Comme ça, pasteur, zone kabat basambe là, pasteur, comment il y a pour le kabande qu'on a internet. Je sais pas, il y a son comme une déni. Bon, l'imisanga yi, n'andé na dérangé, mais soki na moi pasteur moko ayi na oya ko intervenir ngamba pambolo fuma na makambo zosa. Merci papa na ngai za intervention na ndenge ozozwila likambo papa on les respecte salut merci beaucoup. D'accord, merci. Voilà, merci bandeko tokomi kokende na suka na yebi te ce que papa sage akotaki na biso na bengaki ete na mekana
koyoke soka kotaki na biso nayebi te nayebi te soka aza na biso na ligne joli voilà te nandimi te voilà bon bandeko na ngai bomoni ndeko na biso mobali a intervenir pasteur a intervenir bino mpe bokomi omoni ndenge balobaka so bokende église bozolanda mateya ntango bapesaka yango ezalaka te ke bapesaka yango bato nyonso to bon mwana mosusu mateya yango balere ye eza lokola mokolo wana bateyaki kaka patience ou bien lelo mateya na biso eza mpona elonga eza mpona lola paradis eza mpona boye toza na bato ebele bakoli pa bamarâtre bato ebele bafelaki baparent bon cause ya divorce mais biso nde bacongolais en tout cas bokamwisaka nga bolingi kobomba makambo mingi na mitema bolingi komema bakilo yesu alobi boya na mikumba na bino ya kilo ngai na bapesa bino eza pepele ntango yesu alobi boya na mikumba na bino bokanzi alobi na bino bokee nango ntango yesu naotuna bino ntango yesu abi boya na mikumba na bino bino sikoyo ayebisi bino bokee nango wapi bomeka na korépondre ngai sikoyo tokomi kaka na bakestion moko boye mpo tokomi na suka bino moko boyebi na suka ladano azalingaka asala mwa Rouge TV bonsoir ndeko na biso ntango tokomaka na suka ntango yesu alobaka boya na mikumba na bino napesa bino eza pepele alobaka na bino bokee nango wapi mikumba wana boya nango epa nani bamama soki olingi obali Oui, c'est la mouke, pardon, madame, c'est la tokota. Allô, bonsoir, Rouge TV. Bonsoir, la dame. Bonsoir. Et point aux autres comme allô? Kanga? Toyoki osikoyo. Nalobi, la danoise. Oui. Nalobi, ngana koti pasteur azosilisa maloba na ye akomi kolinga bato baya kosambela. Biso tolingi so ba publicité wana te parce que butaka yo cher la danoise. Akende koluka bandimi na ye bisika mususu. Una te pardon parce que ememela ka ba problème. Biso to banda kotia neti ba garde fou ya koya kisa ba pasteur. Akende kozwaka bandimi na bango bisika o bango bazwaka bandimi parce que awa awa na chaîne ya la danoise babengi yango sous les baobas. Sous les baobas il y a le nzete oyo ememaka kimia nzete oyo eza quand même na sagesse et que bato nyonso discrimination ezali parce que yo olobaka obandaka opesi ba chrétien ba musulman bayenge bachef coutumier opesaka bato nyonso bayelaka biso makambo oyo ya baégoïste oyo ya bachrétien oyo bayaka kojujaka baninga bakanisi bango nde bazama na monopole ya nzambe tolingi yango na sur le baoba te tolingi sur le baoba ezala l'église au milieu du village moto moko azala discriminé te selon barite religieuse na ye selon baorientation sexuelle na ye te tozala kaka bato na misu kaka ya nzambe oyo biso nyonso toyebi ke nzambe bon omoni makambo na comprendre que eza mwana moko bakangi ye je pense baviole pa bapasteur et tout ça bakangi ye donc on peut te dire na phrase moko donc mwana baparent na mama na ye akufaki na kine sikoyo papa na ye ake kozwa ye aye pa ya marâtre sikoyo mama prophétesse aye kolobaki mwana wana aza na kindoki depuis là kobeta konyokola donc vi mobimba na France anyokwami ye moko atémoigner. C'est la fille Yemoko a témoigné. Donc, on peut témoigner une jolie. On dirait, la cas qui n'a mis na Internet pour na Facebook, hein? Yango. Ozomona? Il a fait. C'est na zota lo tena mona kiti yango. Oui. Au moins babiloko oyo eza makambo mabe o na zolo banikolo so kana prêcha kango na chaîne na ngai mutema mabe ya biso basi. Oboni ata bakongo wana ezobonga te likolo na biso basi parce que biso basi toza motema mabe modele totika kaka bana bandeko libanda modele kaka bao bamama mosusu bakoma kolata babiju ya 100 000 epota bacheke baza ndelandela ozoleka kana betaka sete mingi epai ya bamama parce que mama yo obotaki mwana neti kaka ye mwana wana babotaki epa mama na ye mama na ye aza na ye na bomoi te kuti kosepelake mama na ye akufa tikela yo bana ya tranquille
nayebi te soki ozoyoka makambo mosusu eza na internet awa mwasi soki babota na fali azosala bobulu kuna et tout ça là donc ero mwasi afali azoyoka kanda fali mpe azoyoka kanda soki moto akufi na ye konyokolela ye bana te na vie ezalaka na basurprise makambo akokanga bana bakindoki oyo naye komona yango kaka biso baafricain siko bana mindele bazala na kindoki te mobulu bana mindele basalaka bakenda na bango epa badocteur bapsychologue biso kaka soki mwana vandi wana bokomi kokanga mwana ndoki kaza ya yote ba mama biso nyonso tobotaka kaka na nzela obeo moko basi yo mama wana ayokaki te yo mpo oyokaki komo ko deteste mwana moninga komo ko invente biloko ya moninga na vie pour finir la vie ezalaka place okomise place ekobota mbuma te place okuta okomise te te place ekobota mbuma soki obokoli mwana moninga malamu mwana wana koyebaka yo parce que osali mosala bien okolona okolia yango na bopete nyonso eloko ekomi mboka na biso baeglise effectivement tonton uti koloba avant ngai aza na raison moi aussi je dis ça nana kiki kokende église tu wana nayokaki bamasolo mosusu awawa oyo ya bato oyo bakangi bango kindoki bafamille soki bazoswana kuna batangi kombo moko nayebisaki nakomaka yango kutu na bia oyo nayebi aza mosala nzambe na Belgique sikote nini ayebi te makambo kindoki eza na famille na bango ozomona babiloko oyo eza bamascarade oui la danoise oyo makambo delebele bazalaki kosamba etusa nakotaka nakomaka kaka nalobi nayebi moko aza paster na Belgique awa nayebi bien makambo nga na zulu donc babiloko oyo eza babiloko oyo fo tosala nango attention depuis tobandi kosambela baeglise epuse neti bachampignon na Congo place mboka yango ebongi eza te moto azokoma na richesse te kaka paster moto akomaka riche na bato bayaka koyiba mpombo ya leta baye kokoma na eglise bandeko na biso tozalaka me mwa bato baninga bazotelema bakende kosala misala neti na Congo longo na bango na eglise déjà 5 heures basi bakoti na eglise soki oyoki bango bamasolo bazobeta na eglise ya kopekisaki baintimidation oui bapaster na bango bazopekisa bango bokende kosala nzambe ebo kopesa bana bandeko nzambe moto apesaka bato mayele oyo basalaka science bamédecin banani bagynécologue nzambe moto apesaka bango mayele moko tozalaka à côté de la pompe et on se met dans des problèmes pour rien parce que yo ozokoire na individu moko boye azweli yo esprit amondeli yo parce que ce que moi j'ai compris bapaster eza bato bamondelaka biso aye mpenza azweli bino autorité akomi koke bino soki otali mpe oleki paster na mayele oleki mpe na sagesse zala pasteur ya yo moko zala prophète à vie na yo parce que baproblème mingi tozalaka nango mpe mobulu ya bana mosusu ezalaka kaka bana aza mobulu parce que ostructure binisi na bango te na ndako opesi bango bainterdiction te opesi bango bolingo malamu te yango bana mosusu bakomaka nini bakomaka mobulu bana mosusu aza traumatisé azokoka koloba te asubi na mbeki kokangi mwana nzoto eza traumatisme mosusu epesaka mwana asuba na mbeki bino soki mwana asubi na mbeki kokangi mwana nzoki surtout soki aza ya yo te bamama tomeka kochange ezaleli na biso tozoboma mboka na biso biso bamama tozoboma mboka na biso makasi mpo biso toza koveikule babo allo elingi kota nabetaka masolo na ngai bato ebele bayaka kose retrouve na kati parce que ngai naza témoignage vivante oyo nabetaka lisolo ya mama abokolanga anyokolanga ovoye donc tozala bato moko bosembo tomeka kotambola na ndenge bible yango esengi parce que soki totali lelo effectivement babiloko ya babible ezodécourage bato selon nos baaction biso tokometaka en lisant la bible tozokomprendre mpe bible yango malamu te parce que na bible balobi se défendre mpo na mboka na yo baisraele batambolaki mokili mobimba bakenda kodefendre mboka na bango baboma ti bamosusu bakota mpo alibere peuple na ye na séduction ake koséduire roi mpo roi abala ye alibere peuple na ye akendaka kolibere eloko na ye mardoche te bandeko tozala bato moko to baza koreflechi biloko oyo esi etelebisi biso ebebisi kutu ya bato tomeka kochange ezaleli na appréhension oyo tozwelaka bible wana na bapaster oyo bazoprêche bino parole baza à côté de la pompe. Il faut tomeka kosortir de ça tozala bachrétien ya solo de toute façon babiloko yango ya nzambe eza kaka bato bakoma biloko wana nzambe aza motema na yo na baaction na yo yo osalaka c'est tout babiloko nyonso olingi oloba bachinois nyonso bakokendaka enfer olingi oloba baindien nyonso bakokendaka enfer bandeko na ngai po tomata korefléchir autrement totika mpe bajugement koloba bino nde boza na nzambe me baaction na bino baacte na bino bosalaka ezokende na ndenge ya bachrétien te po jésus yango ayebisaki bino modele wana te donc tomeka surtout biloko kokangaka bana babandoki soki omoni mwana na ye aza na problème ya hyperactivité ayokaka te mema ye na psychologue mema ye na thérapeute
meka kosolola na bana instaurer vie moko boye familiale oyo bobanda kovanda bozosolola bolie ensemble okomi mama moko boye ya kokota na kati ya motema bana surtout bana soki baza ya yo te bakobanga yo kaka yo nde sikoyo kosomba bango kosomba bango na nini kosomba bango na gentillesse kosomba bango na tolérance kosomba bango na bolingo et tout ça là eloko biso bakongole babebisa biso po biso moko deja motema bazali kobeta biso ezalaka mokobeta ya bolingo te yango wana tozala na motema mabe donc tomeka kotala tochange bizaleli na biso tochange façon ya kotala bible na biso po biso mpenza bapremier na makambo ya nzambe na bajeune prière me masolo na biso eza elengi te dans tous les sens eza moi de la femme etili lelo en tout cas bamama basada basala ama na bino yango wana bochange bizaleli merci beaucoup merci na yo pe merci vraiment tosepeli intervention kitoko mabe merci nzamba pambolo babiso na ligne basepeli merci voilà nazomona Lola na biso Lola Paradis aza na retard a refaire live na ye Lola aza na retard azoloba merci ya papa wana bomoni merci papa osololi kitoko mingi wana papa wana deja makambo nese esili Lola na biso refaire live na yo bandela ngo okoma na rythme na biso sino totikali voilà ok bandeko na ngai vraiment na sepeli na assistance na bino na ndenge bokoti oh mama sage boni toyoki mungongo na yo te okoti ka sikoyo ou bien olandi histoire ya ndeko mwasi ndenge amoni pasi epai ya papa tozotuna eske soki lelo mwana azoniokwama na kati ya ndako biso bamama naza na besoin mpe to répondre na question oyo soki lelo mwana mbanda azoniokwama na kati ya ndako eske ezali faute ya papa ezali faute ya mama ou bien ezali faute ya bino mibale parce que tomoni bafamille ebele bato ebele baniokwami na makambo wana soki baniokoli yo okoli okola bien te tala mwana biso ti lelo alobi azaka na idée ya suicide amiboma a perdre virginité na ye cela veut dire que akoki koke se confier pa mobali moko boye abile mosusu mobali oyo akosunga nga ye moto akosala ngai bien et puis bafille ebele oyo bakenda kose confier pa mibali ndenge wana basuka kaka babeta mutu na mire ngai mpe na comprenaka bagarçon te bino mpe bandeko na biso mobali soki mwana mwasi ayi afungoleli yo motema alobi ke talanga baviola ngai nakola boye nasala boye yo okomona bandi konyokola su mwana mwasi wana mwana mwasi akoya pa na yo alobi mama na ngai papa na ngai akufa mama na ngai azobela boye na boye naza boye aye mpona zwa mwa consolation yo ntango koleka nzela soit otiki mwa zemi kuna okimi soit otiki ye wololo okimi na komprenaka te ki motema mabe wana ewutaka wapi yango mama bololo alobi papa na mama bango nyonso mibale baza baresponsable me ngai nakobeta sete mingi epai ya bapapa parce que papa ezali bana na yo donc ntango ozokende partout ozokende kozwa mwasi il faut linga mwasi wana alinga bana na yo alingi bango ok mama Stella na biso en tout cas lobi akoti kala te vraiment c'est triste okomi kota suka mama Stella c'est juste toza mwana na biso a mwasi oyo mama Stella a témoigné vie na ye j'espère kozomona tala mwana kitoko boye a témoigné vie na ye a commencé à s'écrire lorsque j'ai rejoint mon père. Voilà. J'espère maman Stella Moniye a témoigné vie na ye ndenge nini ayaki na poto na âge à 6 ans l'air a komi mama na ye inane wana mama moboko line papa mama na ye akufa a bengi prophétesse aye ko prophétiser na ndaku na bango ndenge nini yo mama boza bien na sina lobaki yango kaka mbala moko mwana mbanda ye inane apres oki kobenga prophète bozobela pete bozangi mpe mbongo afuta ndaku te bozangi mbongo kolia te kende kobenga prophète ye kokanga mwana batundoki maratre kobeta mwana komelise ba huile kokende ne pa basango
kosala ye baterme oyo makasi wana naolingaka naloba moko abosepela mwana biso a tenté 10 fois ko se suicider mama sage amikati boye baveine ameli basavon ameli banyonso soki alali alamuki akufika te akomi koyoka na bamatoi ok ozaka no kitoko te mibwaka tala mwana mwasi kitoko boye oh mwana mwasi o kitoko boye oh mwana mwasi o kitoko te sa femme il avait 2 enfants qu'il avait eu avec cette femme là donc une petite sœur 2 yeah. Et j'étais toute contente justement. Soki oboti no na mokili te kosambela na ndenge olingi mais soki oboti prière no ezake nzambe apeso longue vie obokola bana no yo moko tala lelo mwana biso na mobali yango pe anyokwami komelise kolalisa ye basombeleka bakata bible alalaka na bible na coussin kobeta na kati ya poto kobeta mwana anyokwami na France ti papa alobaka eloko te papa kaka osunga yo tozosala ngo mpona bien na yo kindoko ekolongwa boye na boye bapaster nyonso nga nayebi te nga nanu nayebi te nanu namona nanga mpe eza nango rare baloba o mwana aza na ndoki kindoki yango elongwe baza na facilité lobi papa na biso aleki awa alobi jésus place nyonso banda koleka akutani na moto ya liboma alongoli akutani na mwasi oyo akufeli mwana alamusi akutani na boye moto aza na kunki kutu ezalaki na saba basalaka eloko te jésus alobi bolongwa kuna pa mama wana atelemi me bapaster na biso bakoma kaka kolekaleka kaka kolobaloba tozomona molimo mabe fozala na bamari de nuit fozala boye bandeko memi na bible basi mosusu baza na bible mpe babalaka te basi mosusu mpe baza mpe babota te eza nango nature okozala mpe obotami boye na matrice na yo edevelopa te eza ndenge ya nzoto na yo oboti mpe te ça n'a rien à voir na mari de nuit eloba mwasi moko alobi ngai naza na mobali te ata kutu mari de nuit aya na ye na kutu amilakisa na ye mpo na nini azoya na molili alors à partir ya émission oyo toye komona ke ndeko na biso elonga vraiment azalaki na biso alobi ke asouffrir mpe na likambo oyo akoli mpe na pasi na baratra ya pasi toye komona mais histoire ya Lola Paradis nde na retenir yango bien te mais nazoki ka komona ke azoloba ke aza na manque d'affection aza vraiment na boye yango na badei kopesa nazopesa bino tozopesa mwa conseil lesika wana bandeko na nga mutu nyonso aza na bana na ye lobaka oza na mama moko insensé oza mama moko mayele te zoba mpona olinga bana na yo te soki ozopesa bana no amour ozopesa bana na yo eza yango ya bien alors devoir napesi bino na soki nga na bosani bokoya korapele nga ntango tokozonga botuna bana na biso nga ntango tookata bona oke kotuna bango eloko nini lobi na otuna bango lobi tozwa congé eloko nini oyo bino bomonake ya mabe oyo nga nasalaka mpona nasameliore obie eloko nini ya malamu oyo nga nasalaka bino parce que ekosunga meme mama na biso Lola a comprendre ke bana na ye balingaka ye donc amour apesaka bana na ye ekoki nango okoki kopesa plus te plus okopesa nini eza kaka olamuki otali bango balali bien olabo bonjour bambalie oyo mike so bozala bana mike boketika bango na classe oyo mikolo bosoki bakendeke bango moko otali uniforme na ye alati bien ozwi sac na yo tututu mama nyonso na ntongo ezala bana no fo olamuka opesa bana no mwa mbote boye bamosusu bazalaka mwa prière d'ensemble bosali bamosusu oprie bana nao bokei qu'est-ce que tu peux encore donner plus na bana nao y a rien oyo etikali c'est Dieu qui donne souffle de vie bonne santé quoi eloko eza kaka tu organises un peu de vacances soki oza na bamoyen si tu n'as pas même na quartier na bino bokoyi mpe kokende vacances même na bolongwe na matete boke na lemba boke ata na bazai boza na Kinshasa boke na bino mwa vacances kota ya bazai bandundu
Allô maman, bisozela muketo chao na ligne. Allô maman. Maman Stella, maman Sage. Bonsoir. Bonsoir. Là, Danoise, na kotaki na retard. Mais na comprenais quand même moi sans sali solo mokie. Mais peut-être la comprendre bien. Nga déjà elo kwande ngwane sala nga pasi mingi na motema. Mingi penza. Donc histoire ngo salinga pasi makasi. Eloko nga na koloba tozonga lisusu côté wana te mais na koloba kaka pona biso batozolanda. So biso ba africain surtout to changer ma comportement na biso ya hypocrisie na motema mabe. Omoni mundele soka zi mwana ata adopté. Mundela kovanda na ele ti mwana na ye. Mundela kofanda na ele ti mwana na ye. Mais pana biso batu mwinu mwana oya utaka libanda ka ndaza mwana ndoki. Oya batu mususu ndaza mwana ndoki. Ata mwana no mwana na ba comportement bizarre aza malamu. Mais oya ka muninga boti aza ndoki. Ngana lobaka toujours. Tangu bana na ono ba qualité. Fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi. Tomona bana ebele banyokwa bango bana na vie ebongi. Ata ye place akei mobali azomoni se passe pour mobali wana azazoba. Ole encadrer azomoni se passe pour mutu mwende na modèle na ezalaka motema mabele kiposo na ye. Mutu mwende ayeba ko encadrer moninga te tanga za na difficulté. Là dans le lobi na banota l'émission moko na télévision wa. Mwana mwasi moko azalaka ayoka ka azalaka ba liquidation ayoka ka ba voix. Balifidation donc ayoka ka ba voix ya neti ba mungongo bazo kiteke mona makila mikata biboma. Kasi yeba ndeki koyoka ba voix te. Yeba bandeko na kotinde longo na Olandango. Na kotinde longo. Oboni mwana mwasi wana sikoyo atukwe bota muso. Ba lobile na ndako na bango ba mikwa mboto mona soka abina ni boma na ngaka na zomona na za bien te na zomona bazolinga ngai te. Donc il y a des voix comme ça où écoute la kena motu au bazol bane makambu et moi soka mibwa kita vandi azoka mgongo mo ezo ya oyebisa ye omoni mibwa kita ozazoba mibwa kaka ko mona ndeko sala mibwa ka tu vois. Mais maintenant la fille a ke kolinga garçon moko pe ya mondele garçon wana akomi ko encadrer pour akende a misala madete. Si le monsieur n'est pas là donc son père yem tatika na wana batika te mon côté alors bien le temps c'est guérir so que ça ici papa na elle ba parents na batika na copine na wana na mwati na wana azo ko encadrer pour à souffrir te ou andimie na douleur wana azane tout le temps na dit waouh ça vraiment est un vrai amour mais biso siko amour ezalaka te biso problème eza amour eza kuma ya kopesa lombo wa libala te wana bolingo bato ba yidi kolinga la motema te. Et puis ba mama mbanda mingi banza mitema mabe. Ba papa ngo pe na yebi te soki papa za faible za pasi pasteur azo ya kotakana na bino na ba pasteur pe. Ba ngo msu be escroc ba bobi ba famille aba. En tout cas on doit faire très attention parce que oyebi makambo mingi tozo sala o lobi na bana na biso. Oyebi te place moi na no kokenda ata bana no te ozoti na 4e génération. Oyebi te place ba koko na yo ba kokende. Les gens doivent faire très attention motema wana nga na moni ngo mingi. Obana kaka bana ta mingi bavanda na photo bana kaka ya bambana nde bazama de bana ya bambana nde mutu oyo baya nde mutu bazaka na ndoki eza vraiment passe ba biloko ngo peto kenda na ngote donc to changer ba comportement na biso il faut to za na amour ata mwana voisin pour bokola ye to za ata na bolingo problème eza ke na biso batu mwindu bolingo eza te to bolingo biso eza ka to lié to seki to meli bolingo vraiment amour eza te remarquer même eloko wana eza na biso même na photo. Et puis, ma pasteur, baza ba gourou, bazo kose la batu makambu, pour la ba intérêt na bango. Moi, des histoires comme ça me fait tellement mal que nazo mona ke konyoko la motu. C'est comme à un niveau comme memaye qui a na kindo, qui a na nini ba makambe bele. Ya won kindo ke woto kanga na ba famille mi ban na famille ba kindo ke za ate. Kaka ba famille au place yo ke balande kindo ke zali. Donc, place bino bo uta iza bien. Donc, tozo karoto iba pe biso pe tant tozo bota. Lobi ke ba okanga biso bandoki. Voilà. Un jour ba okanga biso pe bandoki. Voilà. On doit faire très attention tant tozo boko la mwana ya mutu. Ata mwana voisin, ata mutu vandi na ye. On doit faire très attention. Il faut montrer l'amour parce que lobi oyebi se place bana na oba okende. Vie eza compliqué. Merci Mengela Danoise. OK, merci maman Sage. To sepeli makasi. Merci. Voilà. Bande ko ngai vraiment
to komi okoma na biso na suka ya émission botali bomoni mwana na biso oyo ya kitoko boye alingaki amiboma tolingaki tozanga ye mwasi kitoko oke na cimetière otatala mwana mwasi kitoko boye alingi baboma ye kaka bonsoir à Lovely bonsoir FSM bisous donc balingi baboma ye kaka pona nini o libala mais nzambe pe alalaka te mwasi yango pe libala na mobali yango pe ekufaki nango kaka mais ekufaki te pona mwana oyo mbilinga na bango esali pe nini ebomi libala vraiment na sepeli na bino nyonso bokoti nzambe amona bino vraiment bozala bien bozala na esengo la vie c'est comme ça vie eza na maboko ya nzambe so bozala kaka na motema ya monene na motema malamu epuis koyeba ke atoza na bana mbanda atoza na bana na yo un jour bakokende na babisika na bango bakozala kaze quelque part okotikala na mobali na yo ata mwa 20 ans mwa 10 ans moko ya yoka na mobali na yo nzambe akopermettre yo yango kaka donc tika kozala motema mabe soki omoni mpenza okosupporte mwana mbanda te kobala mobali oyo abota te koloba teke te na ndimi na ngai kaka bonsoir sisi na ndimi na ngai kaka kobala mwana ya mobali oyo abota awa na poto basi bazalaka bana na bango ok siko soko mwasi anga akufi siko yebisanga yo ndimi bade onanga bosalaka attention ote na ndimi na ngai kaka ata mobali nanga aza na bana na ye parce que mama na bango moto akozwa soin ya bana ebongo soki mama na bango akufi sikoyo sikoyo bana wana bakokende wapi fo papa na bango azwa bango donc ntango ozozwa mobali ya bota raisonne bien yo mpe mobali ntango ozokende ozwa mwasi ya bota raisonne bien ke lobile mosusu mama ngo akokufa bana wana ngamu na kotika na bango lokola papa na bango so abwaka bango bazala na charge ya mama ou bien mama wana aza veuve ngamu mutu na kotika tala ngai na mona na Danemark mundele abali mutu mwindo abala mama moko ugandaise mama na mundele batikala kobota te mama nazali na bana ne mibale mundele wana adopta bana wana mama wana ugandaise akufa mama na ugandaise na bomoi na ye abande kosunga mama na ye na Uganda abande kotindele chaque mois $150 mama wana akufa mundele wana tinga na longwe na Danemark abande kotina chaque mois na Uganda $150 alobi ezalaki toyokanaka na budget yanga na mwasi nanga totindelaka mama na bango zela na chabo na kotanga ngo bandeko nanga bandi kotinda mbongo wana epi bana wana ti lelo bakoli aza na bango abokoli bango na kati ya ndaku aza na bango tala baza race moko te totalaka pe te lobi mama sage toza race moko te me mundele mona ke koadopte mwana so lengela mwana wana jamais kozwa mwana bino adopte yeke aza na ndoki bamindele bazokita na Kisasa bazokende osalisa ba ONG nyonso bomonaka na Congo bato bazokende kuna na Kisasa kocontribue bambongo oui allô bonsoir allô bonsoir bonsoir maman l'équipe oui oza bien maman na ngai naza malamu merci na yo pe naza bien swami maman leki eza swami swami boni tozoyoka yo swami na biso swami de swami naza bien nango ya nzambe maman leki nya nabengi kaka mpona kosenga o merci ebele mpona émission kitoko ok na mayeli na yo nzambe apesi yo ozoide te biso mingi mama leki na baconseil na yo merci ma belle tozoyoka yo nzambe abatela yo mama leki nalingaka yo mingi parce que oza mwasi moko tre mayeli merci ma belle merci mama leki botu malamu merci swami de moi merci beaucoup bisous butu malamu na yo pe eyokani ma belle bisous mama leki bisous merci yaya botala ndenge mundele atikali na bana ya mutu mwindu bakufa aza pe koede bokilo na Kisasa parce que ezalaki na budget na bango
Mais boni biso na biso to salaka biloko wana te. Ezalaka nini na biso na race na biso. Ndenge na bandeki na biso na bibokili o eza cercle boye. Kutu comme si mama sage tanga yawa comme si tozaki na esika moko. Mokili eza boye rond. Lelo ngai na nyokoli bana mbanda. Ndeka na yebisaki bino. Mwana nga mobali akei kobota na libanda. Siko bakoko na ngai ake kobala mwasi mususu. Mwasi wana bandi konyokola bakoko na ngai na koloba ni na ver mwasi wana. Na oyapi kocha munoko. Ke bana mwana na ngai okutaki bango na libala. Non, ozo futa masumu parce que mokili zo baluka ezado oyo zo sala batu totika biloko wana o moni ke kokoka te. Ba mama, ba papa bote ya bana na bino. Ngana te ya bana na ngana isa bango soki omoni kokoka te. Kobokola mwana mbanda ko bala mobali ya bota te. Mibali ebele ba bota na bango pete bazali. Zo mobali oyo atoza na bana na yo. Omoni ke ngana sina boti bala nga mibale misatu me na kokoka na ngai kobokola bana mbanda te. Bala mobali oyo abota nete bazana bango. Atoza na 38, atoza na 22 ans, atoza na 32 ans. Okuta pena mobali opa bota nete me andimi bana na yo kende bongo meke ozwa bana batu obandi ko nyokola bandi ko eza mabe. O entre temps oza pe ko maudire bana na yo so ozo yeba te. Et puis oza na yo en bonne santé. Boza na bino bien. Nzambe boza na bien. Oko benga prophète aya ko sala nini? Aya ko prophétiser nini na kati ya ndako. Ozo mona ba place tozo bebisa ba vie na biso. Oh, vie eza simple. Olamuki na tongo kutena mwa kofti oche na lipa. Olamomeli mwa ti. Yo kanti nzambe eske nzambe ti azo sala biso azaki kutu na boule ke to komisa mukili na eboy. Bo komisi mukili compliqué ya buzoba. Olamuki na tongo tu mwa lipa na oche manteka olie mwa kalma obimi oke musala ozongi. Obini nango babisi zela zela mukena Rita lekisa message audio nanga na émission na yo yango ezotanga. OK, zela mukena to répondre à la danoise ko la et pas bateau baba. SM nangai no yebiso likambo moko makambo nini yango isu na sali ya nzambe unamona makambo boye te. Na oyebiso likambo moko ndeko nanga mwasi ngai ndenge omonaka la danoise oyo na leka partout ti bomonaka ngai na leka partout nga mpe nakola pa ipe ya baparent te o nayebi injustice wana nayebi mama SM naleka nga na 13 ans nakolaki pa mama na nga te naleka yaya bozela ndeko na biso mobali alobi natala ba message awa comme zela Lady Oso asalini ouais nacha la danoise ngai natindi kaka voice na ngai pona lobaki loyo ka voice na muninga tindi na osenga na batata na ba mama soki yo mobali ozana mwasi soki yo mobali par exemple olingi mwasi soki olingi mwasi azana bana il faut supporter bana wana ndenge olingeli mwasi na yo parce que balobaka na adage moko balobaka ke bonsoir titina soki olingi soso linga pe maki na ye donc voilà eza pe de pas comme mobali pe oso comprendre donc tango olingi mwasi olingi il faut linga bana mwasi soki pe olingi mwasi soki mwasi pe alingi yo mobali alinga yo pe
soki yo mobali ozangi na bana il faut alinga yo pe na bana na yo ndenge aza kolinga yo mobali. Donc voilà ozomona mais na kati ya libota so bozali na bana ndenge wana mwa ba mix bani to benga ba demi frère na ba demi sœur, il faut koyeba siko ndenge nini ya ko équilibrer parce que ko équilibrer bolingo wana, c'est-à-dire eza na basi mususu balinga ko pesa ta mususu 100% bolingo na bana na bango ke mibali. Ozo comprendre bana na ye o eza na bango wana akolinga ke alinga ke donc alinga bana na ye koleka kutu mobali. Or que soki par exemple mobali na mwana na bana ou bien mwasi pa na bana, il faut kolinga bango ndenge ozolinga bana o yo moko mama oboti be yo moko papa obotaki ailleurs. Donc il faut osangisa bana bazala esika moko bakola ensemble. Ozo comprendre. Et puis mingi pe bana o banyokolaka oyo konyokolaka ezaka ateka akeba betaka banini ata ba o msusu ezaki eta msusu oke okuta na mwasi wana sikoyo azali na bana mais yo po yepe na mwana yo mona mwana yo wana tatota msusu mwasi to mobali azako ko sali bakanai. Ozo comprendre bakanai kaka wana pe ça pe ka konyokola. Ozo mona mais entre ta bana ndenge wana o basala bakanai na kati ya bana oyo yaki na bango ba eko region eta msusu mwasi be ba eko region mbali bana wana moniki kokola na bango wana bakola kaka oyoka kaka lobby akomi mutu munene. Mais sikoyo ta mwana wana kokoma sikoyo mutu munene bana oyo sikoyo yo banaki kobokola oya yo moko boti na libumu na yo baraza siko na ba via bien te bakomi koyokela oyo wana abongi mutema mabe. Ozo comprendre donc eza makamoko donc na comprendre na société na biso ça ma trop na surtout ba congolais na bakati ba biso ba congolais ba noir ba nini ba makambo ça na maka trop. Or que biso tant to botama biso le roi ba congolais ne to yebi to buta na Congo to zala mingi to vivra vraiment ensemble to zala ba vie mingi na ba ndako mingi to zala na ba système ya ba demi frère na ba demi sœur. Mais ba problème za roza la penalité za roza la penalité mais au monde que so beaucoup na ba âge moko boye au monde mwana moko boye aju bomengo oya kolaka na ndenge tant so botama tata moko to bien maman moko te mais mwana ana ayata msu ye moko na kati ya libota ngo au monde so ka juvi beaucoup me koyokile mutera pasi ezala ba ndeko kaka oyo kaka ba ninga na ba ndeko kaka oyo ba demi frère ba demi sœur bazala te toujours ka mutema mabe na mutu oyo na mwana oyo akolaki ota mususu papa na bangaza ko kolisa obe mama na bangaza ko kolisa bazala toujours na mitema mabe moko bo ba haine moko boye na ba jalousie moko boye po mwana ana abongi la vie. Ozo comprendre ba osala tout ka balinga ke baba na ko détruire vie na epo ba kitisa ya ko manase eza mutema mabe. Passer message le ko ça l'émission soki esili na mute quoi. Merci. Merci. Voilà. Bandeko nangai bozomona neti sisi ye wana zokoma na yebisaki bino bien na regrette ka pona ba neti sisi boye okota retard ngana lobai na bino kutu fifi lobai na ngatela danoise eza ida eza penza ida bien te na lobai na bino bien soki bomoni voisin oyebi famille moko ya ba congolais oyebi camarade oyo azonyokola mwana ya muninga ou bien mwana ndeko ne bien nini kende kofunda ye na social. Parce que soki otiki bongo yeba ke mwana wana o bazo nyokola wana emsu lobi ya ko bala mwana na yo. Donc déjà mbuma mabe ne bazo nyokola ye wana cela veut dire que na kati ya communauté na biso mbuma mabe eza kokola na kati ya communauté. Il faut acquiser parce que vaut mieux que kofana na ye na ba maison d'accueil bazana na bango kutu ebele bazana na bango bien que tala yo sisi alobi bango ba fana na maison d'accueil afani ne bien justice ezate. Au moins, mundela la pas na bana na e na bino pas zui bana na obo vandi pe bien biso kala makamyo surtout to sambela ka nzamba ko sala tala mwana ndenga souffrir ti abwaki na bible ti abaye azo nyoko makaba bazaka ko beta e bazaka ko nyokola e alors que so mutu moka yoka ilika mona bino bolingi ko chama kam mingi lobby et même mobile aza sala ba bêtise ozo nyokwama nzamba ko sala nzamba ko changer ye titité barabi bazali
Yozo sakana mwana mbanda abandi ko nyokola mutu. Soki kana mobali ne ba yokani te na butu na tongo bakanda nyoso. Kutu bino moko na bana na bino moko propre boboti ba mama mso bazala kutu na mobali ne simbi te na tongo bandi ko gangela bana. Obani ko gangela bana dans les vides. Kofana kuna tata na bino. Sikoyo mwana ya mbanda ogangele fois combien? Allez, sikoyo otika mwana wana olobake to négocier to solo la ko changer. Non, il faut acquiser. Tonton babete lio maboko balobio le solo likitoko. Il faut ko funda kabilo kwa bongo. Bon mona bien malamu bana na bazui bango. Au moni mutazo nyokola bana zo leisa bana bien te a préféré bana ba kende aso baba waxi ba siperi mais bana bazana banzala biloko ande mwana moi je vais acquiser. Oza voisin nanga voisine nanga ko betela nga lisolo te so na yebi moi je vais na lo bana ko na police na solo na social na bi azadi nya ozala mama te bo solo bien na bana wana ba yebisa bino vina bango zo lekande ni na kachanda. Po eza bien te ba bombe ya retardement o komona ke bana ba koli ngai nièce na nga bala mwana moko bongo aya na 5 ans et pas ya mbanda te mais pas ya bana mama kulutu ba banda otinda bana bango na kala bazo otinda bana ba kotanga na poto siko ya zaki lokola mwana muke na bango nyonso ba nyokola nièce na nga tanga bala ye ba anniversaire ata bozo fêter za na sens te pona ye ba fêter la été. Donc, bazolia na mesa, moi c'est alingi balia na mesa po bakoli bongo, ya lobi ya koli bongo te abandako lia na kwena ye, akati fufu na ya za kuna te. Donc, comme neti na ndako comme baken obi ke na Belgique, ba kiti ba psychologue ko ba tel ti meti lelo libale panzana eka. Donc, mentalité mubulu parce que azo koka via famille te. Azo mona ko beta bana, o mona ka vodika bo mona selim ke mbata. Pona nini ye bamsu soki place ya uti na traumatisme aye na ngo petit na ndako bamsu ba changer ka mwa lobi te nga na koli na boye faut la changer. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô. Allô, bonsoir. Bonsoir, Ladana. Oui, bonsoir, ma belle. Tozo kayo. Oui, en fait, moi, tu n'as pas de l'ambition. Mais si na benga imo kala mais na bande ko sala moni jiwa no la kisa kibiso ya ona. Ah, OK. Yeah. C'est bien. Oui, en fait, l'histoire Oyo, ils sont trop sensibles, hein. Ils ont touché moi ba branche belé ya vie. So to lobito bana ko fungola ngo penza awa, ils ont pas munene. Tem Oyo ya makambo ya ba maltraitance. Comme ça ils ont mon temps to za ko betote. Mais c'est juste que aujourd'hui vivre dans l'injustice moko boye les autres ça que na kati na yo zo boma yo zo bomo après un jour on comme na ba amertume on comme na amertume na motema ya mo na mutu mususu mona linga ka ba tuté muso mona tenda pe l'église a combattre na linga ba tuté mona ni maka muso mona na vie en fait bon ba maman musupe la danoise muso za mona mbanda te moni ba tuté mo za rappeler maman Lem so boti na mwa mibali bele. Aboti na mbala liboso, simbita ke bala mbala mbale a simbite. Ake bala mbala mita. Ali lesala na kati wana komona ba ku o mama zwa epa ya mibali wana, bakanda wana ni tutule musala ti sango pe bana. Do yo bimine ti victime na kati ya bolingo wana. Ya ona lobi ke sujet oyo ya maltraitance, les gens vraiment très sensibles, les autres toucher moi ba couche bele na kati ya via mutu. Eza na ba façon bele. Mwana ana ba maltraita ipa mama ya mbanda mama sa papa ba beti ndenge basala ya komati na niveau ya kende komi boma omoni ke ye kuto akoloba mwasi ya papa mais mosusu pe omona na kati ndako mama peka mama zo beta ne yote mais tu sens que mama za la kapenzana do alinga kote si comme si o sala ye lo mo boy mais o sala no ye lo kote quand de faire kola o ko comprendre que maman azali tena ko pesa nga pension te par rapport ya situation o ya futa na kana wepa ya tata na ngai so di tata na ngai kamuni ni ara sala ka ye sala ke mama ina na ngai OK so mama boya do kanda kanga na motema agarde yo pona ye alobi papa ko mono ta ko tigala ko simbote
mais entre temps na kati ya ndako alakisaka mpe bolingo te babiloko abongo eza yes nga na viva yango mais elle moko ozoloba mais pourquoi sikoyo eza boye en fait pourquoi qu'est-ce que je fais aujourd'hui tourne est-ce que yem ta botanga ou comme na badoute tu commences à te poser beaucoup de questions est-ce que c'est eza vraiment yem ta botanga mais eza nango pena ye fin de ça avec le temps bapasteur mpe oyo tozocritique côté mosusu mpe baeda biso c'est vrai côté mosusu bango moto babomi mboka mais na makambo mosusu mpe baede biso mpe yes ozoyoka mateya ozoyoka mateya ti obandi kofungola motema obandi kocomprendre donc azalaka ne pena mama na nga donc makambo aboyi donc esalama mpona donc nga nakutana na bongo wana pambanda mais mosusu komona pa mama no moko propre mosusu pa tata no moko mpe propre donc abotino tellement na bapapa différent bana mosusu akomi kopona bango kopona et le beau père aussi tellement aza na ye moto mabe au début aye na ye soki mpe azalaki hypocrite mais après aye kolakisa face mais ye pa komolangani bon mama kutu aboti azosala koko ye ma pa profite ye pa komonyokolo su koleka mama siko mama na miniti wana yokolo bani parce que yo moko kutu mama osalaka libongo mais avec le temps tobandi koguérir nakomaki susu kolinga bato te j'étais enfermée beaucoup de choses affecta vi nanga beaucoup omoni soki nalingai eza koloba te oso namoni so nalobi nayo akota na sujet nanga i omona nakoya kolela omoni tu vois te kolela te mabele ezali bozwaka yango lokola baexpérience ya vie oyebi te oyebi nzambe oyebi biloko ya boye c'est ça ke biso sikoyo pepe na biso tozocomprendre te biloko ya boye eza sikoyo yo fo telema obanda sikoyo koedike yango bato omoni baexpérience ya vie ya boye babomba yango te fo okomisa yango lokola histoire na yo ya passage no omoni lokola bana Israël basalaki 40 ans na désert yaya basokolaka te kaka bilamba wana ezolata na nzoto sikoyo histoire na bango bakoma kosolola yango mpona meme bamindele omona tozalaki na deuxième guerre mondiale tosufraki tozobombana azozongo lokola histoire moko ya bie mpona kobetela bato mais ntango biso tolingaka kobomba soni bakosekanga nde place tomibomaka comme un peuple noir histoire na yo eza su ya kolela te eza kuti mokomisi oloba la danoise nga fona témoigner vie na ngai oyo obengi biso olobi en tout cas okomona bamama oyo bandeki na bongo batiki balobi oyebi mokolo viki atémoignaki makambo ya bikeko awa combien de mama babengai nga balobi bakobeta lisu bana te balobi la danoise tobeta lisu bana te tala viki azoba kaka ke mama na ye aza motema mabeka mpona mane kobeta ye ati papa mokolo ya 53 ans mais azokandela mama ne po abande kobeta ye lelo bamama mingi barobi barobeta lisu te la danoise nalingi biloko wana te mais siko so oviki alobaki te siko biloko abie bongo biloko bongo obengi la danoise fona témoigner tala vi na nga nalekaka boye papa boye lere bato epuis na yo moko kofungwama na yo motango bato bazokoma bacommentaire bo bama courage eza bien eza vie tala siko okomi no bien oza siko na ndako na yo nani akoya kobeta lisu na miniti oyo mpo nolela yaya na miniti oza na kati ya ndako no qui va venir te taper soki mobali abeti obengani ete oza na kota kei obengele police ya siko okomi na autonomie okomi libre okomi à l'aise. Et pourquoi tu vas pleurer? C'est le moment de témoigner. Quand vous gardez babiloko na mitema na bino, nga nazalaka mafu. Soki famille na nga balobi, pona ni obeti lisolo na bina beti pona nazala l'aise. Tant on a beti yango na zwe sengo. Point bar. Na kuna te, nga na zwe sengo bino so bosilika boke baluka ba shit. Ya solo mabel. Zala no na kimia kolela te zwango eza mutu na mutaza na désert na vie na e. Misusu na miniti oyo baleka na makambo yo leka te me bazwa na cancer bazo souffrir na malade tango yoza na bonne santé mais bakolaki bien muna mutaza na désert a vie na ye mutu mote na sa mabelo akoloba oke nga na za parfait makambo nyonso bien lukuta mutu na mutaleka na mwa place na ye moko pe boye oyo ke lelo pa komi pe que moi ça va global mabel namona direct histoire yango ya tinanga ya pekaki nga ya pekanga ipe mingi na sens ya bolingo si comme si j'ai cherché l'amour ailleurs
Mandako luka bolingo libanda. Pas ya bat. J'avais trop d'amis, beaucoup d'amis. Et à l'époque, je pense que Bami, j'étais trop jeune. En fait, si on a comprendre que nous avons Lukande Bolingo. Nous avons Lingana se faire aimer. Donc, Moussa et Menga. Tu vois? Pour du vrai, je pense. Mais il n'y avait pas. Et là, qui Bolingo, nous avons Luka. Donc, j'avais beaucoup des amis, et des amis sur la Lingana l'intérêt parce que, ils sont dans le niveau Afrique, dans le niveau, il y a bien, mais j'avais pas l'amour et l'affection que tu as tata kolobate, j'avais pas ça. Et na lingaki, maman n'a pas fait. Je l'aimais beaucoup, mais il y a un autre comprendre. Il y a un autre quand on est tingaï, na lingara yete, ou soit na lingara mobile, c'était pas ça. Mais je l'aimais tellement beaucoup, na lingara lingara mobile, dans la salle ma paix. Donc j'étais toujours derrière tout ce qui s'est passé aux hommes. Mais après, en fait de faire, il y a beaucoup la télé, na lingara qui bat tout trop. Na moyo kabamate ya na iko comprendre et puis libanda na zo rara la déception so sali ya boyana ni kamiti na mutu wana kwa décevoir mais pourtant yo za bien na yé ko kaka oyo comprendre que za ko linga wana intérêt et tout après aussi qui kaka bon on ne fait ko là na iko comprendre que non tout ça c'était pas de vrai amour ezali ba bolingo intérêt na ba mate to iko yoka c'est ça qui na te ferma qui ça on a eu tout j'étais trop fermé. Je voulais pas avoir d'histoire avec quelqu'un. Donc, on a dit, là, tu peux tout affectant à la vie dans l'amoureuse, affectant à ma camébélé. Si on a comme qu'on reprend, de maintenant, on dirait dans la vérité. C'est comme s'il y a quelque chose de que Charaka, on dirait dans la solution de l'eau. Je sais pas pourquoi. Mais donc, Robin, on a sauté aux 8 ans, on a zozwa congé, hein? On a zozwa congé. Lobby au benganga wana to solo ngo biso moko ka entre biso to solo la to partager to ça na ngo bien ma belle zano na kimia to solo la ngo eleka tokos donc zongo na kimia na minicho ba mtu balinge ba ya na mboko za ba dindi na mai metango yo katisa ona ndenga bionza na poto kumisa nzambe eza na ngo ba désert nyonso alekaka to lataka ngo te yango moni biso sko ba africain na minicho to yebi makamba ba psychologue te même salo biso tozo sala ya mwana ka ebanda olamisa so ba conscience ebanda osunga biso omoni ebanda sala donc ba bloko moko abongo OK merci okobenga nonga lobby na ba 18h na bino 17h na biso 18h ya Europe Europe non bino yo wa en Angleterre ngaza en Angleterre ça va différent 1h il y a 1h surtout dans ba 17h bien. Ok, Ozala bien, merci. Merci. Ciao. Ok, voilà. Bandeko na ngai to kwesa ba ekai wana ya kozwa makambo ko bomba na mutema te. Kozwa pe makambo ke ko beta na camarade pe na yebisa bino botika na bino. Mais oyo ye na yo osolo lino na biso boye soko lingi pe ba yeba te obengi okoza pe wana lobi bomona mama sage akosera kitoko ngamo peso na zana problème na ko benga mama sage oyo no lobi la na so na ngana mama sage oko solo li pe na ye na papa na mobile na ye ozwi mo ba conseil na yo bango ba yebi na bango yote ozana tina oko benga no pe anonymat ba yebi na bango te ke oke no ko benga camarade moko boye lobi akomi ko seka yo komi su mutema passe OK na pasteur c'est bien mais lobi pour moi na kete en église mais ceux qui ont bandi ko témoigner vie no boy bon moni fille moko boy so témoigner vie na ye aso le kana ba Congo promo ceux qui Jenny aso témoigner bilo bokanti bo lebso bokanti o nzamba tindie nzamba tindie lebso ben nzamba tindie ne yeti aso témoigner na ye pona akomane libérer bilo so boye bana bilo sate bo ndo tonge na ba kwenkwe o azaka nduba abimana kingani te ngamoko na ye na boti bana na batata seti aliboke no koloba na boti te mwana tata na na ye na ngana lobi ngala za boye ata bo fingi ngamo mna lobaki sikoni voilà donc voilà quoi vraiment bande ko ngai bozala bien bokwa malamu butu malamu nazoka ta posa kuta kokata bino te Maman Emilia mokili trop matata bandeko nanga mais eloko nyonso na ekuta na vie na yo zwango ka lokola eza étape ya désert moko boye tamso bo mola la tano si boye so na bina fonga pe mutema oya ngai na kati boba
baza pe na désert nani azanga désert ngai yo la danoise baboyi nga na 23 ans bino bosakanaka baboyo na 23 ans bino bana bino 23 ans babala baza na ndako allo mama Sage Allô la danoise. Bonsoir encore. Oui, bonsoir. Donc, nayoki, maman, sort nanga, ucholeka, nayoki passe na motema, mawa. Mais, nazana minga kolobana kachwana, te loko kana lingina lobana ye, c'est vrai. Ba étape no moni mundela koma na niveau awa, kwa bota mwana, il faut bayokana. Il faut bayokana, il faut mwana za la bienvenue. Zemi za la bienvenue. Donc, nayebi ke nazo zwa zemi, pona bota mwano aza format akei na ndako. C'est vrai que accident ezalaka nango. Mais en tout cas, la plupart des cas, ya mindele awa, en tout cas, il faut boyokana ke bébé azoye à base de la préparer. Parce que affection eze loko yo, batete eze loko eza très important. Ndenge ya ucho loba que maman ka musu boye passe wana, eza question ya passe wana. Il faut qu'on ait passé que babloko musu to uti na d'éducation moko boye. Ta musu pe maman zoa ka pe affection yango ta ibi pe affection yango ezani. Omoni ya zota la vie na ye, ota okuzene koti na ngona libumuka ko botami na o za mwana etase la boti na moki. Ngala lobaka ngo mingi ke mwasi nyonso aza mama te. Moi, c'est que ça propose à Zemi à Boti, mais à Zama, responsabilité est que maman est à kilo. Il faut donner l'affection, il faut avoir la patience. Moi, je me suis dit, il y a eu une bêtise, mon corps de penza. Moi, je suis bonne, ça y est. Moi, je suis bonne, à bonne, sur penza. Mais on botille, donc, il y a kilo. Donc, moi, les victimes, je suis en tout cas, pour la mission africaine, on a conseillé. Donc, je suis capable de la victime, parce que ma cas est là. Ebele. So que azoluka affection peut-être à tomber na mobali moko mutu mingi o azaka na ebilo kwa ndenge wana il faut tomber na mobali moko aza un peu âgé mobali wana zoyo neti mwana neti mwasi so ko tomber na mobali moko bozane kaka bandenge moko a comprendre problème na yo te mobali pas na moi âge moko oleka yo mukie moi o yazo comprendre na maturité ya ko zoyo akajole yo so ka tombe kaka na mobali nde ezaka ba génération na bango boye a ko souffrir na ye et na biso ba africain so ko totali ba problème wana e ko ata 80% parce que africain ko ba no bota na ye boye ta muso azo bota na comme si ne pe 8 boli aka ka bolala o sali likambo e gogo OK boye mbata donc bazali me la tanka ka ya ko sali te ça la respect tanga clash c'est tout alors beaucoup de africains pe baza ba victime peut-être maman na ye exact que kaka parce que eza pour la victime pour la tata communauté peut-être la femme aussi la pauvre dame abandon sentir pesa qui lourd pour na ye azoye batenene ya ko gérer yango tant ça ko za conscience après azoye batenene la ko gérer banol ma vie na ezo kende bien te exact kilo pour na ye donc peut-être force na ye ezali ta musu sur mobile ezali na ye wana na opese force parce que mutu muso o mona yo le monde azali sur la force ça comme déjà et pas va pamba. Papa ezala kaka po ezala moi équilibre ezala c'est ça en tout cas à se libérer moi je suis très contente ndenge alobi yango na vie na ye amoureuse ekoko koma nango ekomi nango po bamibali yango ya biso ya mingi bazala na bango mituna bango malamu moi je me pose des questions nalobi mibali yango so bake Congo bazoke kozwa basi bakangami na mabala mais mibali bavandaka na Congo wana na basi na bango jamais batikaka basi na bango andako po bakekotela basi oyo mosusu na mabala mais awa so bauti kaka poto bake kozwa basi akangami kuna donc banibama mariage mingi awa eza na poto eza bamariage te eza nango kaka lokola bapesela doti na yango eza libala parce que un homme responsable nde bapapa na biso bano bana bamama na biso so badivorce mais so bavandi ozomonake nazali tina sere na ngai na ndako donc nga mpo na ngai ifala soki aza na mobali c'est bon mais so aza na mobali te aza na besoin ya mobali moko aza mpe aleki na moi âge moke et puis mobali azala mature à se guérir na problème na ye azala besoin ka ya vie amoureuse moko ya mobali moko azala maturité et mobali wana linga ye à se guérir na ye na problème na ye en tout cas nzamba pambola ye mingi na tozoyoka ka ba mawa et tozoyoka mpona kosungana azala ye na bomo ndenge yo mo lobi bato mosusu bakufi na banzela mai azala ye na bomo aza envie c'est le plus important parce que bato baproblème eza ebele na bamodele ebele donc koyo vraiment asunga ye abatela ye affection azoluka akozwa na ye yango
Ce qui est mon quoi lingi. Les gars se libérer vraiment à sali bien, ça fait du bien. Merci mingi la danoise. Merci maman sage, merci. Voilà. En tout cas pourquoi malamu. Pourquoi malamu. Nazomona kuna sous mère double balobi na mère double kuna c'est vrai maman sage mère double donc mutu nyonso tu bande kotozala kaka nesengo on a nayebi ke ba problème ezali mais osenga ka nzambe pesa bino maya pio pesa bino maya pio muteme kita nazala nesengo tozala likambo te donc eza compliqué eza kaka vie eza faut mutu alekaka na mwa désert na ye kolata nongo souci te parce que soki ozokende neti kolakisa ozokende oluka affection neti pa mobali kobomba kokende koloba ne kuna te ke o nazalaka na baproblème yo nde tata na ngai yo nde place akomona lisusu abina azwi tala zoba na ngai nazwi ye zwa kaka zala kaka linga kaka affection obombi yango na kati ya motema po soko olobi kaka na mutu nazoluka affection ya yeli yo infection ozo comprendre yo koluka affection mais ya yeli yo infection alors bosala attention. Voilà. Bisous, bisous, na bino nyonso tu bolala malamu, tokutani, tokosolola, en tout cas bakala mingi te. Love, love, nzambe amo na bino. Vraiment, oyo, nyonso, alandi mission oyo, kobosana te. Il faut, solola na bana, d'ailleurs, abasi, bana no amibali, so balingi babala, oyo ayebika kokoka kosipote bana baninga te. Donc, abala, mobali oyo abota te totika konyokola bana basutu ba orphelin totika biloko wana eza mabe eza bana communauté na biso tala mwana mwasi oyo lelo akoka kozala médecin akoki kozala mutu munene atangi ba classe ya bien te. Merci mama patience atangi ba classe malamu te parce que akutanaki na mama ya mabe alinga miboma mwana mwasi kitoko boye en tout cas ce n'est pas bien alors to linga na biso bambo tembele gala grâce bisous Judith merci love boy merci beaucoup Patrick nanga merci vraiment bino bana mibali bosaki na biso Prince de New York merci na audio na yo merci Sisi merci j'adore merci F Lovely merci maman Emilia Atala Kabate merci vraiment maman Stella maman Sage merci papa Jean-Paul Azana Bisope merci na pasteur na biso Afrique du Sud o pasoleng na biso merci patience Njaki Mweda merci Sisi Espoir merci SM Azalaki pe na biso Fight merci Lola Paradis merci maman Bololo merci Konde Azalaki na biso Ake Musala merci Patrick merci Binotou merci bah, gros bisous je vous love vraiment bye bye Queen Mada merci Queen de Queen merci Queen Mada merci Jolie Batili Sabwe Ewa Salali Lobi Musala merci bozala bien tokutani bakala mingi te voilà merci.